Fali Poupa featuring Basali vraiment amen ils sont déjà disponibles les autres tapés au canal je suis de la chance pour le temps en landango dis ma petit Fali amen à salle na featuring avec Fali pour dire attends en landango ah tu n'aimes pas non j'ai tant que mais faut yo ka moi baninga tu yo ka baninga te na yo ka ma na yo ka ye asa chaîne mo boy donc asa la cop na bien adapté sous chansard donc tu as encouragé donc bah bonne chance na inspirant pas opé asa start ay mara voilà petit Fali tant on t'a la caille yo en tant qu'artiste au monde a vraiment chanter toi azul mécanano te au monde air d'amour azuda courage ya kokota studio d'accord là ta casque IT ma devant ko fantôme ay ma donc ça blague te pour ceux qui ay blague te alga telema wana te mais ma andimi ma telema wana ingénieur pe andimi ko zela son donc c'est que ça va déjà sinon là c'est les moments tous on sonore parce que ndimbo ni bouger pas toi ndimbo là vraiment ya ngombe sala que non Patrick Bekama zwa manako akoma na ngombe lui merci beaucoup bolingo na ngai okay kaka boye otiki vide tansia okay boye otiki vide loveza la kesengo komi ya kolela likolo ya kozanga yo okomi singa ridicule bamasta bazoseka na famille atula jerozalaka kolobake naza nyonso ya yo tosi okei kaka boye otiki vide likolo ya kozanga yo okomisinga ridicule bamasta bazoseka na famille tula e mamami Jério yebaka nango yango yo avec comme trop tard na koma na maboko ya moto mosusu kopanza ngai sango ke olinga kanga c'est le moment. Nous répétons presque chaque jour dans la résidence à mon fleury autour de la piscine quoi. Côté de nous allons héritier en Ngoma. D'accord. Héritier en Ngoma. Les Gamoto. Héritier en Ngoma. Côté va boss. Merle Wangata. Baza on se retrouve batoya kawana donc ba petit Isaac Mimo les boss. Toujours dans les soucis de vous servir, sur ce nous sommes là pour vous présenter cette belle émission que vous suivez partout dans le monde entier à travers cette belle chaîne H Flair Monde, HDTV. Bien, un grand merci à toutes les personnes qui vous soutenir à Bissau de loin et de près. Un grand merci dans tous les 5 continents du monde entier pour nous soutenir. Bien, un grand merci aussi à le partenaire officiel de cette grande émission, les champions Wadol. Bien, nous avons soutenir Berthelin Toumana émission autant que Monae déjà ma solution vraiment qui te commune que les champions Wadol. Bien, un grand merci aussi à Major Pec de Bruxelles. Babi quand il y a Zali tout le monde directement bagolois babi yesora Zali wala bagolois bazaya recepe babi Major Pec de Bruxelles. Merci pour votre soutien de loin et de près. Bien, un grand merci aussi à Doyerta Kabir toujours derrière la caméra pour que nous puissions avoir des images impeccables. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à notre DG Dembo Wembo, moi ça m'a dit soldat à ma casse. Bertrand Touma n'est pas encore celle comme d'habitude de la message Yambelabino invité des marques. Aujourd'hui j'ai reçu pour vous un grand artiste musicien de la République démocratique du Congo, pratiquement de la ville-province de Kinshasa, Babi Clément Santélite de l'orchestre Les Chancés du Villageois et à Patrick Bekam. Avec lui on va essayer une fois de parler sur les actualités à Patrick Bekam et puis de toucher ma campagne musique. Tu peux m'aider que je puisse prendre bel et bien mon invité Satellite. Bonjour. Bonjour la douce. Bonne. Ouais, qui m'a nzamba obatila. Santé qui to quoi aspect tout monde pour nous coller qui to quoi. Ah, merci beaucoup. Babio kuna pa Lady Maître kuna babio Patrick Bekam babio nous a vraiment enfant chéri hein. Babi kuna yoni ba bonde la kuna yoni ba dor tara fort. Pourquoi c'est moi choix kayayo? Tu sais belé. Tu sais belé donc ça va le bagongote. Tu sais belé papa linga bisonyos. Mais la famille moi babenga ngoni et le grand terme moi kiminga na famille nous c'était boza 150 bana mais papa zalaka na moi na moko alinga makasi moi na moko pena papa tchela vraiment mon tema ba keye pena sura azali nda kusunganga côté kuneza bongote
ezala na bongo ezala mais ce qu'on comprend bisika na memi yo tu na comprendre dans la nima ya famille ezala na ngwa permet ta la geye un jour na kola na nuna oye abo sunganga asungi pena bandeko d'accord ezala na ngo mais biso sko papa na biso tout alingane bino nyonso mais yo za vraiment lo pa lisu wande omona lisu ne fa sa begara abengara Patrick Bekam lady maître yo pese koza lisu pe ya Patrick Bekam merci beaucoup est-ce que ngol bani keza prophétie na pesi to eza ninge za déjà et vous avez prophétie parlons de l'orchestre les chansons l'orchestre m'a kitoko l'orchestre m'a très à l'aise donc d'accord tout ça toujours mode studio quoi tout préparer album na biso histoire des volumes d'accord vous avez déjà nzembo pour notre qui paraît-il Régie des on a laissé na kanga déjà na titre nzembo non oh merci c'est que elombi ma solo elombi solo makasi ok merci beaucoup la douce donc nzembo ça na Régie des eaux donc père atalera ndeni satellite dans son PC couloir opportunité à Sarah mamba bien donc na deux ans na groupe ala son des vocales mais vocal mongo PC car donc vocalement dans ça va et vous avez matala né et yango na ce qu'on est pour habiter tout ma photo me gagner satellite na nzembo to tala neno capacité quoi monte que Patrick Bekam azali maboko polele parce que tozo mona mikola ba musicien ebele pa pesa artiste musicien na ye nzembo moko yemba to mona ngo ka bato basala ngo ba we ensemble na moi mke Fabrice mais beaucoup les loba ko ba pour ko kanga moi maboko mais pourquoi seulement Patrick Bekam a eu le choix et rosala ka yondo zo vocal moi ce côté ezanga monte ya rozo nzembo plutôt ezanga monte yangande elombi solo po tara satellite d'accord tara satellite donc na titre on a Régie des eaux bato baza comprendre donc to yembeli mai be to yembeli nin donc to za mabiso belé apesaki na premier volume chef na biso fils la sei dans la PCB la bambote garde civil l'homme le plus compliqué du monde donc apesaki nzembo $100 apesaki DA na biso horizon solo misapi soin azoi pe nzembo visa gratuit donc dès qu'on est na deuxième volume abagité to me kapinen ba satellite to me kapinen ba Joël Messi ba Tassibi mo du Congo ba Pelitsembo madon akabol mali pama ezaka ngamo te so yogi yanga Régie des eaux c'est que maramura ya nzambe na bana pourquoi Régie des eaux parce que la titre pesa ebele en pesa nzembo bon pas seulement Régie des eaux bon onanga nena monaki do ba titre presque et l'Obama d'accord to ba amour vrai ba mi amour ba zala nanga ba nindo ya biso magité Régie des zones d'accord mais ba comprendre point ni to benga Régie des eaux donc point ni to pesa titre ba comprendre ba yuka au début on a monté tout ça rapidement ba inspiration ouais merci beaucoup premièrement na je singa merci na patron na Patrick Bekam lady maître pour na opportunité donc le bino yo moko ça blague té mutuma na ba 2 ans 3 ans de carrière après ça ba mission nzembo donc a risqué vraiment na album na après ça ba biso chance donc nzamba lola a pambola e a baxeli suya mingi donc na embela un champion wadol vraiment le roi de la Rochelle c'est rôle a bien côté donc yé azam mutu ya liboso asombela nga car donc yé mam tolongola na vie ya makolo oh donc des abo satellite pendant on roule vraiment na moi carrosse non vraiment ouais peut-être quand on te po bino ah bi malora c'était la boule donc oh na teka na ngango ina ne 6 mois da yango donc libende ça na zo paiement donc carré sans problème voilà ba problème carburant rien tout ok batu baza to bogada batu da chancer déjà mon lay satellite donc na roula na ngo tout le temps d'abord ils ont ma carré donc les prise pisanga nzembo dona de Dieu yango et pas champion wadol le roi de la Rochelle donc yema a promettant nga gete ne obwaki nga boye de surprise a piso nzembo sinale nga ka fina sombango il faut yembe la songa dans la pays sur deuxième quart. As-tu combien? As-tu combien? Parce que c'est pas chose facile. Au moins, ils ont blagué merde. Il y a je remercie ma merci beaucoup na onyoso. Ah ça la pour na sate po ils ont vendu pour mon amutumo boy.
azumalar na epake na ya tianje oyembela dans azana famille azana mwasi na bana na bandeko donc là on a payé pesa pe mère na bango salatama mini boutique mais andimi maki satellite ministère mo boy ayeba ni nenu tina Congo d'accord habita sous donc Dieu moi yo mo za moi reconnaissant pour que tout ça to lobi na bino za ko mizenga Dieu moi mo za reconnaissant merci beaucoup te biso au monde na vi motu faux en reconnaissant donc bon on a payé anga pesango patron na ngai moge dekam yembelanga d'accord mais aboyi na edo yo titi adimi masate ayembela dans les aventures. Ils ont prendre merci beaucoup champion Wadol, le roi de la Rochelle, Mtambongo Nzamba Salela Biso. Papa na Wadol to nane là, était ma maman. Lidi Masseni donc. Mais pas comme ça, peut-être pour eux, quand on a moins bon moka ya muki parce que lui que liban le koyemba muntu. Fallait pas azula on ba 5000 balles. Ouais. Est-ce que oyeba? Siko ngasko. D'abord ko sauter au moins bête au moins 500 mois on garantie anda au côté à moi 1000 mois on garantie côté à ma campagne. Donc il y a une vocale là encore. D'accord. Donc d'abord il libanga. Asomela nga car ce qu'on nzimbo sko. Ils en est. Donc là nous pongi donc match carré. Pour moi, on a régi des eaux avant pour tout. Et bima. Donc ça, c'est le deuxième plan. Vraiment. On a les grands réalisateurs dans le donc. Voyage on a l'image au monde. Tous les lignes satellites, Nanzemboa, tous les lignes. Ba surprise ni obongi c'est biso. Est-ce que tu as un satellite ou y a amour vrai ou bêta moi vocal mon kuna donc tu as un satellite y a banzembo tant aussi banzembo y a ba vocal au bois kaka tu as ma meilleure voix est-ce que tu retrouver yango qu'est-ce que ba fan no ba cause là à travers nzembo ouais ba fanatique y a la bonne musique donc bazila nzembo na bango ba yoka ba mélodie a bien on a tenu des bêtises donc d'accord tu aimes trop bolingo donc mais bazila manzembo na bango ezoya elo maunga na zosinga maba pesa la chance doba fongolela mtema doba ba ma temps ya oyoka régie des eaux et nzembo na yobima na deuxième volume ya album na biso histoire donc ba ozala des cités. Parlons un peu de l'album Histoire volume 2, ils en a combien de titres et puis sortie officielle les quand? Bon pour le titre pour presse azana mo ba featuring pe a salima ba ko comprendre ora air ni bima mais ceux qui toza na ba titre belé ndina ora ki ka patron donc toza ba 12 titres vraiment mais ils appellent mo ba featuring na c'est trop c'est beaucoup 12 titres et ça dans mo ba featuring te matcha bien l'aide maître azamo na nzambe donc tara d'accord leader morboy ça poli aboya ni ba polémique donc ça la respect pas ba kulutu nyoso et pas ba fanatique sus donc ye afinga ba fanatique te bande morboy donc azama poli abo leader nya afinga ba fanatique bino pe boya ya mona makamna bino te na lobigati no tangi comment mutu te yazani bien ya mazama poli ko te wana do OK tu la revois c'est la histoire histoire volume 2 histoire volume 2 na yoka pe ba featuring ouais année 2025 ba yoka ba featuring yo na boss asalina ba Samarino Sama Baby asalina ba Saralula asalina ba donc ba featuring mes amis parlons un peu de l'artiste ça na Kinshasa to en dehors il y a pays bon pour le moment boss à Paris akendera pour un album akenda sama ba mastering asana quelques clips mais bakala troté à Ozongana pour toi trop concentré dans le studio vraiment pour votre information l'artiste et musicien Petit Fally vient de sortir son nouvel titre son nouveau titre plutôt avec Fally Ipupa featuring Basali vraiment amen ils sont déjà disponibles les autres tapés sur le canal je suis de la chance pour pas en landango Nzembo Petit Fally amène à Salina featuring avec Fally pour dire attends en landango tu n'aimes tu non je tente mais faut yoka pe moi baninga tu yoka baninga te na yoka ye asa chaîne mort boy donc asa la cop na bien adapté sous chansard donc asa courageux donc ba bonne chance na inspirant pas opé asa start ay mbara ada start mais quoi ça likolo boy inspirant bon na courage na ya ndima azalila ma courage wana banini inspirant na fort quand
quand vous le regardez du côté voix, en tant qu'artiste, du côté voix vraiment, non, c'est un chanteur, un grand chanteur. Toi, comme mécano, Koyemba, en tant qu'artiste, tant au talakaï du côté voix. Petit fan. Tant au talakaï, en tant qu'artiste. Au monde, on a chanté, toi, au mécano. Au monde, un d'un mot, ajuda courage. Il y a beaucoup de studios. D'accord. Là, ta casque. A été ma devant micro fantôme. Aïe, ma donc. Ils ont blagué. Pour ceux qui aïe blagué, anga télémawana té. Mais ma andimi ma pour télémawana ingénieur pe andimi gozula son donc c'est que ça va déjà. Aïe mara. Aïe mara. Azada na banzimbo na déjà ebitaka ba yoga biso pe to yoga ngo. Ba diki wana to yoga ngo. Donc aïe mara. Tozela Patrick Beckham le 29 juin 2024 a affronté la scène d'Octobre à Genève. Mais tout le monde a concert les alaka annulé tout évité. Donc la sombara babiété, les alaka manque à organisation. Qu'est-ce qui avait fait que concert on a tiré baraté pourquoi les alaka annulé? Bon, concert on a tabisomo pe to comprendre donc les alaka ba manzambi. Mais non ba boîte pour comprendre les alaka envoûté. Envoûté ndé ni biso to sala ma mutu carré. Obi atana ma biso bo to vendre nzambe. Oh ni na bo evma. Oh manini da penalty ma yango ba to ma gesate. Na katia iton Genève ma banini. Est-ce que ça va? Mais ngocha bango bongo. Ba rata. Ana imbisa bango ti ko menge chama ba yini. Je comprends mais nzambe imoga. Ayebi quoi. Mais c'est que bino faut matcha vie de prière. C'est ma bonne les à moi c'est so sambela fort. Au sommet là ndem ba voyage bozo coqueter parce que patron la bin tout le monde série moi ganga tout le monde a publication fait Patrick Beckham makena c'est tranquille comme musicien na nini tout autour na ba bureau na ba bureau ba mise ko kenda raté ko na Grèce ko kenda ka deux personnes soit que ba groupe ba bureau na chef d'orchestre ma guitariste c'est je crois et orchestre makina papa d'où les Kabir, mon image wana ya Grèce wana jezongi c'est la biso on émission on peut comprendre que ba kenaka to ba kenaka te qu'est-ce que kenaka boyo utalandule ya Grèce te atala on me podium yo zalaka ngande na zalaka te mais équipe ma zalaka wana équipe zalaka wana au grand complet utalate koto 3 boss na c'est-à-dire un peu tomber concert ya PC ya poto ya rapé so pe banilé ba boy na boyo kene c'est-à-dire ba mona pe vision musika ko ki mano pe est-ce que bela soko niati mabele pene Europe no kozonga pe mobimba Europe kana mobimba kana da para français on a pas français parce que on monte au tir en bas mon coup nous a déjà pas c'est donc comme on a pour mettre moi bilo à vieux godé le fombo le côté akem baba maman blanche la douce biso sali le vieux godé le fombo na luki au père na façon mo koto sa émission au fali pas d'akene dans na vie nanga biso do beta musique pour na pototé azon prendre biso beta musique pour na pototé donc na pesi ba mbote na Charofa Lopez d'accord maman na Bogabel na Divine Lopez donc biso beta ndule pour na pototé donc so beta ndule pour ça boulot na biso potonné abongo ekimate ata ti ba 2050 to kinda na biso ya ensemble ça ils ont toujours un intérêt mon nasima ça tele moza on a bénéficié bon voyage ya musique ils ont poto Angola pe ils ont normal pour beta beta faut que poto si on marche qu'on a prometté donc 2025 ici la tête d'accord tozela yo nde Bobby Ronaldo na prometté qu'il sera au Bet Olympia en 2025 jusqu'à présent sans suite, sans des publicités, sans des promotions, on ne sait pas, mais ayons toujours l'espoir. Satellite, Ningi moko obetaka et pas à Patrick Beckham. Pourquoi c'est comment les choix et orchestres Patrick Beckham? Parce qu'il y a beaucoup d'orchestres. Est-ce que les gars déjà place mon surtout parcours nouveau bandé par Patrick Beckham? Bon, merci beaucoup.
chez les du maître, les chanceux du village, ils ont premier orchestre en Abit en vie. D'accord. Donc, orchestre Mneni, ou déjà, et Bana et Salama. Je suis préféré Gangopo. On a presque orchestre, presque tout. Il y a déjà Bita grave. Et ça, déjà, Bastar, Nabango. D'accord. Comprendre. Il y a un Yana. Et il y a un Yana, préféré Mana, Bandavmana. Orchestre au Mabisomo to Bandiango déjà au lieu que Biscamo soit 12 donc le Bisomo to Bandiango donc to bani banana premier album donc banana na EP donc il y a le premier album deuxième troisième quatrième donc wama zai choix nanga d'accord donc ndina mona pele du maître lorana zaida fanatique na banana Villanova asala ba vocal simba donc ba vocal ni za na ba valeur ya banzembo misusu mangmate ye sana ina ngase betani donc ye mom ta recruter binoto mutumsu no ta wa télé du maître mo sur le terrain donc ngama répétition ni test na sala on limité 8e milieu na biloni donc na yama ko boulot maître Brice Bissal maître Mbrianga fort maître Mbrianga fort ta maître sa yonda bo yo na muna déjà bazwa mais yo ouais il y a manaka na yo déjà so tambola nango tango ko kita déjà batu ba ko banga pe donc na ya boye ye manze moni sele mo matan wo ouais obinaka bina boye po za bim nanda luka e tati akonseyanga na mbamo orchestre no yango yo toujours préparé album zala respecter bakonzi il faut y avant la répétition sur nzamba sungi royemba a to kangela mputema donc magamu tout presse lobela nga journal ça la test yango na comment vivre mais même si on a c'est les moments tous on s'en bat parce que nzimbo ni bouger pas toi nzimbo na vraiment yango bisala que non Patrick Bekama zwa manako akoma na lelo merci beaucoup bolingo na ngai okay kaka boye otiki vide tansia okay boye otiki vide mauvaise ala kesengo komi ya kolela likolo ya kozanga yo okomi singa ridicule bamasta bazoseka nga na famille atula jerozalaka koloba ke naza nyonso ya yo tosi okei kaka boye otiki vide likolo ya kozanga yo okomi singa ridicule bamasta bazoseka nga na famille tula e mamami Jerio yebaka nango yango yo avec comme trop tard na koma na maboko ya mutu mususu kupanza ngai sango ke olinga kanga tango nazobondela yo zoboya c'est le moment bolingo bandaka na pasi ya koma esengo Jeri tansia lelo zosunolanga pona zana rien c'est le moment mokolongolonga bekama koboya c'est le moment bébé tobongisa la douce nangai bolingo nangai Joël Mola Mandela Cholwe kaka boye otiki vide bolingo zala kesengwe komi ya kolela likolo ya kozanga yo Jeri tansia bamasta bazoseka ngeza nini Jeri ono komando ya papa nangai attention yo koma nyonso nangai vraiment nakoma même si on a petit na koma kasi c'est les moments yango yo to bongisa c'est les moments du yartaka bien bongisa na Bertrand Tumbala 12 c'est les moments champion Wadol bongisa na Bertrand Tumbala 12 Babi Nzimbo on a vraiment très belle chanson et Boujaka une très belle voix que vous aviez. Merci beaucoup. Dis-moi madame ça yango mais lay vous avez un vocal kuna na kati. Nzamba salté yango presma aima imoko. Imoko mubimba. Do wana ma titre o salaki batuba découvrir les du maître. Kanga ya beti na mama na mama si tu yango donc. Kanga e bouger TikTok. Merci beaucoup mais batobele ba dimate di meyo dalwa zone di mango boydon. Nzimbo ne kanga challenge TikTok makasi kanga internet mama nanga. Kanga makasi nzimbo na sans vous mentir. Ouais po batobele bandimate. Ki olay banzembo banini donc ya déjà zone di mada c'est le moment na maman ça va déjà. Merci. Tant que tu as des musiciens et génération par rapport à âge, mais habiter ce cause amicaux na bango na cause de la bailosbi.
tout cas par rapport à âge beaucoup ça bien pendenge moko to ko zo lokola ba gizma wite tant que mon a baninga la jusqu'à 2 personnes tant que mon attend baza ko évoluer yo mon temps fa na pena ndako lobela ko ni bon tant tala ma baninga ba na orchestre na bango ba ko beta pe ba ko mata est-ce qu'ils en a eu le moko te interpeller hayo bon tant na tala bango ça la plaisir omoni ko bonga na vie ils ont marre Zambia d'accord donc ko bonga la vie ils ont marre Zambia donc on tire la temps à temps donc ce qui chance et puis ça mène baninga donc il faut se pelara na ya bango pour ya biso pesa wane prophète ce qu'on dit pour le Dominique à terre biso donc ça la bien na ba boulot na bango donc ça la ba boulot kitoko po eza blague terre na ba Congo na biso boye po ba dimayo ça la plus chanson bon boy tu bayo kango donc nous aventures tu penses après qu'il y a un jeu pour comme leader est-ce que mutu nani amabe pour mutu est-ce que mutu nani oya bota makalinga za kana sima mutu baza andeti yo wale beleti yo linga ozano kana sima ozano kana sima la di maître mama na zama yo seko na seko lokwa papi kakol ya machine ya mana pisi bambuti ouais donc yo pense rater que un jour au sala pi orchestre na yo mona ko sala orchestre na ba aventure ya ba matite la distribution fait to zana mo baya yat to zala na bango asala boulot ne bien président après c'est ba opportunité à m'équiper longwa ako ma leader d'accord mais un mois ya pamba donc il mo retirer plainte et bomier ba mon été d'habitude to zana na tanen ya travailler une fois les a encore esprit parce que Patrick Beckham va ou la petite va Fabregas c'est ba bina filé va ou la terre ba moment mon ka temps Fabregas a bimisi bon ba péri directement ba zone ba mama ko ba ou la dans ça ba 10 ans ba ou la oh biso to yako découvrir ba leader monsieur Soudan aide tout le monde ba succès ba nzembo simbi papa ba ça ba 10 ans tété ba ou la ça ba 10 ans sur l'endelima au monde ba 8 ans de carrière Beckham a sali 18 ans de carrière. Té ba 8 ans. Té. Et 18 ans dans le monde musical. Tala siko 18 ans. Pour aller caper dans l'orchestre belé les Mara l'équipe Fabregas l'équipe orchestre belé. Merci beaucoup. Ce que on a. Si on a sur boui na zakana 2 ans de carrière. D'accord. Congo penenu et bien na bien té. Na bino ozaso ba pesi million nzembo moko moni loka obimba moko leader oboti mapapu yo mo emba moko na longo orchestre. Té ba biso omoni ba biso to talaba exemple ya ba na pesi mbote na to rino la pulga gogan to na tembe donc nga mana talama ba patience ba père wana ba zala na ngwa donc azob mata aime ba 4 5 chanson na wenge azala aka wana d'accord ils ont prendre ba biso boye donc to zavma ba chancer donc tina suka ti bogo simba nzete ndenge mo bozaka wana lokwa ba osimbi pe nzete na Patrick Beckham lei okende wa pour que ces ébéliti ouais pour que ça mine eza yo za orchestre okende pe so longo pa Patrick Beckham yo il a monné obozo wana pe pa ko la bino Fabregas za yamba aussi nana va pas lei attaché bina filo yamba yo aboya te olila ke fara un musicien mboka langati alinga ba musicien nyonso ouais ti bon bien mais ngavma do satellite do ndika na lwa palais na chelei ba ibanga te do lei asali lelo boy na ibana donc kelelo pe na sali ni na boy donc za grâce à lei donc nazavma wana ndi pour fandaka na Patrick Beckham ilo ni mona comme défaut padaye ça sincère et toi na caméra te que o logo o pc ba éloge parce que tu vois que non aza président na ngana ko bimisa ma bête tout consort et là on y peut au déploiement ton ya mouvement bi les ngana na kala na boss mona déjà Steve Chen na ça dans sa journal télévisé
boss on a vendu na poto mais sera ekara na kin na komi mal à l'aise no ya sou musala ti le défaut na boss on azara na tia ba travailler en mal à l'aise OK parce que tant on vend na rappeler na Patrick Beckham tant boya ba répétition tant on azara pembe na boss défaut ni mon na pas na bon défaut on a parler du maître ezara di alnga kuimba trop donc so boye ma répétition boye donc des défauts son matin da podium donc tout le monde m'a dit balinga pe ko pa boye ti gabi micro te donc akabola lipa donc répétition go banda 16h pour biso mato banda ma 16h si 23h mais au moins ma soleil m'a mataki déjà donc au moins ti ba 0-1 amela maite moi mai epesa moi souffler ti abo mai epesa souffler kaso we koyemba mi omeli mai muki oyembe beleti te yema donc mukuwa mona chant donc yema ça va mais abaya ni mai mo mai maboy il faut me la mai l'eau c'est la vie quoi d'accord donc abaya ni mai boko c'est la biso publicité entreprise à côté l'eau t'es na chaîne nous sommes ici avec l'artiste satellite on a besoin na moi katika to ko so makambala Dimettre Patrick Beckham to ko so makambanze munaye Régie des eaux o akobimisa kala minute on a 2025 awa na album au deuxième volume la histoire Régie des eaux to ko so moi extrait na ngonda mbote o banga ba ko iba extrait na ngosko nonti bon bien iba to bomi bo deke to yembi na boss na ngai Patrick Beckham donc boyembi suna ye kas fatigue librette te atike nga me panza yo mo bande litisi ça voir kaka fezala ko pepe samoni nwana faut pervement à goûter on goûter ratata mais ça on le quoi wera ndaba na ko bimisa ba faire yoka kolela moi ndi parce mona mona yoka ki yoka Clément Satellite si to lokani bumbanga fa bana mombele boka Clément Satellite wata mabelinga santé amaro le quoi viengiama ouais doyima azabungu kabola kalipa na niveau monde ya usakanati doyimo yumo yibaka ndeni ya ko gérer mama d'accord kuna izelo kwa wengi poza makila wengi pete kuna ba 12 beta marate mona mwa ko ya beta mwa mninga 12 na air répétition mona o ka ba 12 mo ezala pena ba ya ba répétition kuna ba 12 beta marate te biso 12 ezala raté pour na album na premier album ya boss na biso premier volume histoire au le deuxième volume biso to zuba nzembo après ça musicien tout chance à ta vocal donc on est-ce que Bina Filé na Patrick Beckham azana na relation est bien en tant que yo mwana ya Patrick Beckham que non papa na biso vraiment na papa ba yo kana très bien ba sola ditoko makasi ba sola bien yo poko lungwa pe OK pe beti pe moi tour chez Bina Filé pona yo lugana mo tongo bazana relation na papa no ko gende ko tala répétition tour tali moi rep quantité donc ça problème et puis on a bien car na parquet à côté pe moi mai belle répétition baza famille la famille tant ba ko mo na ba émission Bina Filé ko sala sofa de grâce maintenant soit binoté bon izala na ngwa tout le monde ngo donc na ti na ba famille pe izala donc papa akobuta biso nyoso 5-6 mais son mon copé banini azo brûler à vivre bien ma maman bien bela ba poto banini donc ça la moi mais izala nango donc ça déjà ba makamuda izala izala na ko ina na kute banda na nini nani hello bible ndé toyoka d'accord relation ça va très bien très kitoko pour moi na aibi boss nanga ngani problème ki papa nanga et baba nzema Bina Filé banzemo na yoka ngwa aboya ne ai ba bien sala boulot bien yimba tanzeni moko kwemba bakulutu balobaka mobali ndayebaka mwasi ya kobala ye kokamwa babali mwasi na ye elingi koloba la vie eza calcul tango ozokanisa mpono yo ye pe ezokanisa mpona ye la vie eza makambo ebele
La vie nzoka calcul. Tango zokanisa mpona yo oyebaka. La douce zokanisa mpona ye. Vraiment. Calcul. Tu sais pourquoi tu poses une question, parce que beaucoup de personnes ceux qui bien affiliés à ranking na Favre, c'est-à-dire na ranking na Patrick Beckham, na ba musicien ming ba mai pas Favre. Donc on voulait simplement éclaircir l'opinion sur ça. Télé a un problème sur la bien. Pas de connaître. D'où les assignations déjà émission comme Jean Souka pesa biso calendrier orchestre. Vous avez un concert bozo bongisa à part Nzemo zo bimisa. Est-ce qu'il y a d'autres programmes? Merci beaucoup pour la parole. Ma retourne dira na yimbi trotea. Nga na yimba. Yimba mingi na poser ba question belé. Kena tike la haute. Merci beaucoup. Ngazala boso na poser na Souka na tike le opandi no voix. OK, merci beaucoup. Bon, calendrier na biso ça pour le moment presse à Paris. Akena aussi ça banini ya finition quoi. Là ça va finition pour na album na biso histoire des un volume. Donc dégé à kozonga boy toujours programme pour AKPA signé cinéma ba contrat mon na wani mais pour répéter toujours chaque mercredi dans les paniers 8e rue industriel dans les météo on a sur Petit Boulevard de bana 16h 23h01 en tout cas donc chaque lundi tu allons na coulisses donc au moins c'est très important pour les moments dans tous vraiment na studio toujours préparer album na biso de batu tout balingi to boka bango batu tout balingi satellite aboka bango na chanson na régie des zones numéro nangeza plus 243 81 42 93 93 D plus 243 81 42 93 93 D. Exactement oyemba bango boye bambongo ya kotia pro na kosala promotion ya banzembo oyembi bango ekomi problème. Il y a un problème donc na ça vraiment a besoin ya soutien na bino donc bo soutenir les fans na bino donc ba chancer ba goloa ba warrior ba villageois bino boza bino na partie ba spiritas bino côté nyonso donc bango tout vous en prendre ba fanatique il y a la bonne musique donc botsali fan to na bino poa donc et ça bien imile biso monzembo mama na linga nzembo wana mingi soki lelo naza vie eza kaka mpona yo mama na ngai oboya kolongola zemi otikanga na kola na koma moto mama na nga nazanga eloko ya kopesa yo mama na ngai tika na yembela yo ta nzembo esengo na ntango ya maladi ozalaki toujours présente na ntango ya minyokoli bato bazosaka ngai yo nzela losambo nzambe na ngai batela bekam na ngai akufa te sino mokili ekoseka ngai liso na ngai etakokaka ye yo mawe natikala kaka na ye mwasi akoki koboya yo azwali yo mpe mbanda camarade na yo azwali yo mpe mbanda paster na bino kasi mama nanga mama jamais quel que soit problème mama na ngai mama na ngai oyo mama na ngai mame na ntango ya minyoko bato bazosaka nga Patrick nalongwa bulo nakomi shomere na mawa nakobokola bana ndenge nini bato bazoseka ngai bekama kweye mama azalaki koloba saira yekosimba kaka saira okobokola bana na yo nzambe akotika yo te mawe mama ndima koteka makala mpona tanga mama ndima koteka fufu mponga na kola nakokoka jamais kobokola maman. En tout cas, j'ai dédié cette chanson à ma mère chérie Angèle Kalalamakula, maman Kalalamakulu, maman Berthélan Tumba, maman Pena Nima ko disposer de jeunesse nyonso. Après ça ba énergie pour que Berthélan lui a vraiment au hasard en tout cas a teka nyonso so tali ba maman na biso wa maman vraiment ba femme forte na benga raé. En tout cas moi je te laisse
au Panzavoine de Rolinga. On a désannoncé l'émission. On se retrouve prochainement. C'est par ici que nous mettons un point final à cette grande émission. Merci de l'avoir suivi. Wabi, tout le monde a toujours chaîne où tout a toujours dans Katia actualité où les ramingi, la maramotali, musique, politique, tout englobe vraiment la Katia chaîne où. Quant à moi Berthéla, moi je vous laisse avec l'artiste satellite Pandelabi Sauvois. On se retrouve prochainement. Merci beaucoup. Bye. Bébé, oh la la la. Trésor, bolem, mais Miguel Dangote, champion Wadal. Gratuit, alors, vous promettez kinga. Okoki siango tenga mawa. Na belisi mwana moto libele na butu na tongo la muketu ni mama na ye. Lipata la facilité. Otikinga na kema. Ota chubu chubu na mayonga mawa sate na leli. Sanza lele ko bimate pona zana mawa. Noko soka lobite na libala nzela ko kendete jibindoi. Mo ilele ko bimate pona za kolela. Honorable Eric Malonga, Christian Kinzengele. Ozwakinga shida, oboyinga na lelina tematanga. Nzoka nazolela serkei na kate bembezate. Balobaka la monde n'existe pas. Aleke mbela na lingaka yo. Nzoko linga kinonga teo, champion wadol. Nzoko lukaki kaka nzoto. Nzoto, olienga ta. Na kote ndeko ex no wenza gambela kote kasusi na kope nani asoma oh, le plus beau jour de ma vie mokolo na mona ki Orléans senga aloba kananga na komona ministre nieti obali mobali ya mbongo ndima bambanda ye obali mobali ya kwitsi ndima makofi na koswana obali mpiaker mama ndi mali kemba mesoki obali le du maître ndi makaprice aliaka mingi te ya milaka kaka supa mikilaro avant de lio na pale loboko bena télécommandere awa batela yo canal sat na ndakwe alobaka te Patrick Bekama sekaka tro laboratoire niati Orléans senga lembisa singa ya bolingo tobeta silikoti Shera lo bisinga biloba loba oyo ngana loba te tigana iba satimana yo ngana kokokate. C'est toi qui me donne la joie et puis tu me portes sur le dos. Olingi na yembelonza baba sportif arr mukuabuo wo